liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya maweja nangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya banguya oyo bakoko batikela nga nayo bakoko batikela biso kombo ya nzambe mpungutulendo ya mbanza velela ezali énergie moko très puissant. Soki ngana oto lati yango na mobimba ya bomo ipe ya bomoto na biso elingi kolobake lobiko na biso ekozala à tout moment. Kasi mkola lelo tokutani na 72e édition ya kotombola lisusu lokumu ya bakoko na biso ya justice, milimo ya justice. Donc feta lelo le 4 janvier biso to fetaka lokumu ya milimu ya justice na biso loposo moindo oyo bayaki kobenga na gouvernement colonial le 4 janvier 1959 jusqu'à le 4 janvier 2021 et ça la 72e édition. Yango biso sko to classé programme ya vie na biso en marche pour to landelaka réalité et à chaque parcours de façon to kutanaka na ba revenu ya mobimba nyonso auto perdaki parce que soki tozo ko exercer nde to banda ko bénéficier ba revenu mais soki tozo ko exercer te lingo bake makamna biso nyonso ekozala en débandade pe to koyeba te esika ni to kotia makolo pe esika kani to kobuka revenu na biso na maboko liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko. Donc lelo eza feti ya bakoko obayaki kozongisela nga na oyenda ya kibokonzi obiso to perdaki depuis le 4 janvier 1959 kibokonzi yango to perdaki yango depuis 1506 tant basalaki première église catholique na royaume Congo pe na époque ya 217e pape Léon X ya Vatican pe otozo kobenga lokola nzinga nkuvu. Kasi bakoko bazongiseli biso sko mobimba ya makambo wana nyonso tu par rapport à souffrance ou elutaki mbeka depuis 1506 jusqu'à nos jours, déportation et esclavagisme salami colonisation ba changer biso ba makambu pe ba doter biso ba lolenge na bango yango lelo ekangi biso minyololo tozokoka ko s'en sortir te par rapport ya bomengo to pe ya babola munyosu o nzambi mpongutulenda mbanza velela akabela kibiso. Donc ko lelo biso toyembaka lokola winzembu doyembaka 8 chansons. Na 8 chansons obiso toyembaka des chansons ya purification, des chansons ya louange, des chansons ya invocation, des chansons ya glorification. PV ya Congo eye kopesa sango na bato na kombo ya nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato amabe mazisien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 bokosila ndeko keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 biso baindo ebongi toyeba mvuluzi kimbangu babengaki ye mobikisi na mboka Kongo kembo 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 anza komba kembo 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 amfidi mukulu kembo 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 akonga mongali kembo 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 chemaunga kembo 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 na kombo ya nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato amabe mazisien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 bokosila ndeko keba 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 oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa
bapona mina ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo oyo tango ekoki oyo tango ekoki oyo tango ya Nzambe akoya kozwa bapona mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo tokoyembelaka Nzambe ya bomoi ya nguya boya toyembela ye tokokumisaka Nzambe boya tokumisa Nzambe tango ekoki tokumisa Nzambe boya tokumisa ye boyaka banso tokumisaka Nzambe ye anjali na bomoi ya seko boyaka banso tokumisaka Nzambe lokumuna biso bobele Nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisaka Nzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisaka Nzamba bakoko na biso baindo banso boyaka banso tokumisaka Nzamba koko na biso oyo tango yekoki mawa mingi ndeko na mabota bato babungi Nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso vuluzi kimbangu ayonkeli biso mawa ndeko atindi biso bamesaje na liloba ya Nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba Nzambe solo mawa mingi ndeko na baindo bato babungi Nzambe bamipesi na manzamba mapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kimpavita ayonkeli biso mawa ndeko atindi biso bamesaje na liloba ya Nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba Nzambe ngonga ekoki toyembela mvuluzi kimbangwe ngonga ekoki toyembela Nzamba bakokoma ngonga ekoki toyembela Nzambe ya nkungwe ngonga ekoki toyembela mvidi mukuluma ngonga ekoki toyembela onyachongwe ngonga ekoki toyembela olenkumuma ngonga ekoki toyembela mvuluzi kimbangwe biso toyembela Nzamba bakokoma ngonga ekoki tosalata misala ya Nzambe ngonga ekoki tolonata pondwa bakokoma ngonga ekoki toyembela mama nzingai ngonga ekoki toyembela makimpa vitama ngonga ekoki toyembela mama wanzile ngonga ekoki toyembela mama goti mama ngonga ekoki toyembela mama futai ngonga ekoki toyembela bakoko baindoma liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko totikali na 4 chansons donc lelo ezali mokolo ya esengo me topesa na programme na biso ezali feti ya milimo ya justice ya biso loposo moindo 62e édition feti oyo esalaka 4 jours par rapport à principe na caractère il y a 4 éléments planétaires donc na mokili momba toza na 4 éléments planétaires oyo esimbi monde toza na esprit ya moto toza na esprit ya mopepe esprit ya mabele na esprit ya mai esprit wana nyonso nde mutu esimbi responsabilité ya mobimba ya bomoi na ngai na mpe na bacaractère ya vi na biso bato na kati ya mokili tozotambola kaka na 4 caractère wana mutu tu aza na 4 caractère wana aza na moto na nzoto na ye aza na mopepe na nzoto na ye aza na mai na nzoto na ye aza mpe na oyo tozobenga lokola elema ya mabele na nzoto na ye me mutu asalama na mabele te ndenge bamindele bakosi démagogie parce que faut tosambisa bango balakisa biso ndenge nini bango bazwaki concept ya kokosa mokili ete Nzambe asaka mutu na mabele nzoka mutu autaka na mabele te kasi mutu autaki na moi seke mutu soka kufi apoli
poussière en nzoto na wana ekeseni na mabele parce que ils a deux choses différentes. Poussière en nzoto ya mutu o akufi ya poli to benga yango matière première dominante. Donc photo sosola to yeba tina ya mobimba ya bomoto o nzamba pesaki biso po to exercer mission na biso na kati ya mokili bato ya démagogie ba détourner yango te. Parce que surtout taille le lobola munyoso mvulusi kimbango asalaka ba weleli yango ba tiango na ba titre na bango ba komba Messi sauveur ya munyato me basali eloko te. Mais mutu asalaki véritable makamba ignorer yango ezokopesa biso minyololo mikakatano pe ezoko surcharger bomo inangana soto kundoli vérité wana te pe to tiango liko na mesa te elingo bake bomoto pe bomo inangana yo mobimba ekozana kati na kotelengana. Activation ya argent, or, zinc, kasi activation ya cuivre et les kaka chaque le 15 avril. La activation ya cuivre to fongola ngora na le 15 avril. Parce que siko toza na malili, tozo zela moui ebima poto banda siko activation ya cuivre. Activation ya cuivre so to fongola le 15 avril et ça la 4 mois jusqu'à le 15 août to clôturang. Et qu'on kende jusqu'à au-delà ya septembre, décembre, mais avant malili banda, il faut te bloquer en haut pour na moya rosa susu makasité par rapport ya énergie ne pour azo pesa biso to pesa ko fournir biso pour na to réaliser activation. Et le banzambe bon moins seko ba ko retirer seko surtout le la activation ezali loko la to fongola paramètre ya puissance ya eloko biso toujours ko utiliser et ba do fonctionner à distance. Si tu veux activer cuivre, ça veut dire que l'énergie n'est pas intérieure, biso sko to élargir en. Et comme il fonctionner à distance, comme capturer les biso makamuna musika. Donc on a fait oya mukolo lelo le 4 janvier 59 62e édition jusqu'à 2021 biso awa to sala ka activation ya étain, argent, or, zinc. Kasi activation ya cuivre et les kaka le 15 avril. Donc activation tout ça là na mukolo lelo ezalaga to fongoli activation ya étain, argent, or, zinc. Kasi activation ya cuivre to bingengele et les kaka chaque le 15 avril et c'est clôturé na le 15 août. Repas ya fête ya mukolo lelo to lia ba biloko o ebimaka périodiquement. Pambate ezali ba énergie ya renfort. Biso ya mukolo lelo toliaka ba biloko oyebimaka périodiquement pambate ezali ba énergie ya renfort ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi na biso. Kasi tozali na ba repas d'alimentation. Repas d'alimentation tozali kwa na chochi. Chochi ezali goro ya makolo milai. Tozali kwa na pigeon. Tozali kwa na soso. Tozali kwa na léopard. Pona alimentation de l'esprit. Pe nzoto de l'esprit, alimentation de l'esprit et guider nzoto na biso na makambo malamu. Ça veut dire ba élément tozo tanga na repas d'alimentation ya fête ya lelo loko eza fête ya milimo toliaka chochi, pigeon, soso, léopard on a alimentation de l'esprit et guider nzoto na biso na ba makambo malamu. Tolia léopard pour nani pamba te nzambe ndenga salaka léopard azali na pouvoir azali na stabilité ya pouvoir azali pe ko alimenter souplicité ya nzoto mobimba azali ko activer to pe ko pesa activation ya puissance ya mobimba ya bomoto na biso ezala capable ya ko répondre na obstacle nyonso to ndokuta na ngona bomoto o tozana yango. Ça veut dire léopard azali élément o nzamba sali na kata mo exploiter l'énergie nae na ba makambo ebele mais na sens moko positif. Ne to lobi ke léopard pa bakoko na biso bande ko travailler pouvoir makambo etali stabilité ya pouvoir azali pe ko alimenter souplicité ya nzoto mobimba azali ko sala activation ya puissance ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi na biso to bengi yango 8e octave parce que to lobai déjà que ba mindele ba résonnaka na 7 sens. Biso raisonnera au-delà plus que bango biso to nanger na 8 octaves. Donc 8e sens ya raisonnement ya bon moipe ya mobimba o tozoko benga lokola ya bomoto na biso. Toliaka pigeon parce que pigeon azoko pesa biso contact des esprits à partir ya makila na ye.
aopesa biso oyo tozokobenga lokola azali lokola éclaireur naturel, azali na puissance ya intronisation. Donc pigeon tosala mpe misala ebele parce que makila pigeon ezopermettre biso tokutanaka na baesprit bato nyonso bakufaka bakoma ya milimo tokobanda okutanaka na bango a partir ya makila ya pigeon. Tokolakisa baformule ya bamakambo nyonso tu mais tosala yango positivement mpo tokoma bandoki te parce que bandoki mpe bato ya misala mabe mpe baotravaille kaka na makila ya pigeon baoprofite kaka na baelema oyo nyonso nzambe apesa ye baccès. Donc mpona kokutana na milimo eza kaka bamakila ya pigeon te, eza babiloko ebele ya bamakasi ezali ya mai ezali ya makambo ndenge ya mababanga ezali baelema eza plusieurs diversité ya banature oyo eza chaque nature aza na makambo na yango oyo nzambe asala ngana soki toyebi nde tobanda koexploite mpo totambusa mokili na kimia kati na mokili kati na kimia. Toliaka soso apesa biso éveil, détermination ya kosala makambo na ngonga, informateur naturel azali oyo tozokobenga lokola lumière d'activité bantu. Donc soso aza lumière d'activité bantu parce que so totali tokomona kuna bato basali savon batie elembo ya soso babengi savon les coques. Mais pourquoi bazotravailler na énergie ya soso? Mais yo moko siko balobi yake soso wana azali pe lumière ya baactivité ya bomoto na yo. Donc biloko oyo bando kosala soki olingi eza pe na lumière epelaka bato balulaka yango na musika na cadre ya marketing na oyo tobenga lokola propagande mpona makambo etali bacommerce bamakambo ndenge na ndenge okotya pe elembo ya soso ekopesa o vitesse des activités non moyen ezalaka freine eza te moyen pe etambolaka tengu eza te. Donc bakoko bayebaki basekret oyo ebombami na kati ya banature yango babatraki record ya bamakambo nyonso mpona kosepela na nzambe elongo. Toliaka chochi wana ligorodo wana makolo milai aza na puissance ya souplicité, aza na vitesse, azali na vitesse ya makanisi. Donc azopesa biso vitesse na makanisi. Azali élément d'activation ya invisibilité, azali équilibre des affaires. Donc aza pe équilibre des affaires, ba homme d'affaires bato baosalela kutu magie baza recommandé bakenda koluka nyama oyo ligorodo oyo na ba restaurant kuna aza lokwa repas le plus cher batekaka ye bato basalela bamakambo ya mokili na négatif ya positif pe oyo mpe bayebi basekret bakendaka mpe kuna. Mais nature ezokoenseigner biso toujours ke soki toexploite baénergie oyo nzambe atie na kati ya makoki moko nde tokobénéficie sikoyo nguya na ye do tokobakisela bomoto na biso nguya mais akelaka biso deja na nguya oyo eza deja attaché na nzoto na biso mais tobakiselaka yango sikoyo nguya par rapport ya utilisation ya koexploite sikoyo babien-être nyonso oyo ye akabela ye nga na yo uta boye na biso likolo. C'est donc chochi ligorodo wana ya makolo milai apesaka biso souplicité, aza puissance ya souplicité, apesa biso vitesse na makanisi, azali élément d'activation ya invisibilité. Donc alimwisaka pe aotravaille neti cuivre pe azali équilibre des affaires na biso. Activation ya éteint ezali puissance de réunification, azali na 24% ya force énergétique na yango. Tokoki kolamba ye na 72 degrés ya chaudière ezali ba capacité ya moto oyo ezokopela na four oyo bino bozosala mpona dessoudrement ya ba matière première to pe ya ba minéraux. Siko na kati ya ba matière première wana eza mususu eza léger, eza pe na mususu eza dur. Donc ba degré ya moto oyo ekoki kodessoudre chaque matière première ekozala na ba capacité ndenge moko te. Tokoyekola ba capacité de chaudière, tokoyekola ba makambo ndenge na ndenge mpona toyeba ndenge nini tokogere Congo yango oyo tozowela lelo. Parce que soki toétabli programme ya kogerele Congo te elingi kobake tokobomana mpe tokotambola toujours na divacation mpe tokomiyeba te responsabilité nini oyo tozali na yango vis-à-vis ya eteni ya mabele oyo nzakumbaka belaki biso uta boye na biso likolo onse. Donc activation ya éteint ezali na puissance de réunification, azali na 24% ya force énergétique na ye.
tokoki kolamba éteint na 72 degrés ya chaudière tobengi ba capacité ya moto oyo four na biso e banda ko produit pour na dessoudrement des matières premières. Activation ya or ezali na puissance ya interpellation to pe ya ko interpeller mutu à distance azopesa biso voie d'accès à ko renouveler pensée na biso na nzela ya invocation ya molimo ya koko wolo kotindela mutu message na musika na makanisi télépathiquement. Ça veut dire or nde mutu aza na puissance wana nde tobi ke activation ya or puissance ya interpellation à distance renouvellement ya pensée apesa biso capacité to renouveler la pensée na biso à tout moment à travers la prière de l'invocation ya molimo ya koko wolo kotindela mutu message na musika na makanisi télépathiquement nde bakoko na biso banda kosala biloko wana nyonso yango lelo ebongwani ekomi batelefone oyo tozosalela eza na eloko moko te eza ya sika na se ya moi ndenge bakoko balobaki nul novi sub sol rien de nouveau sous le soleil. Activation ya argent ezopesa biso éclairage ya chemin alimentation ya force pe maintenance donc bapiasi nyonso oyo eza na kati ya bapareil oyo tozotravaille na yango soki eza en argent ezopesa maintenance parce que rôle ya argent yango wana aza na barôle ebele tobanda oyekola ndamndam me tolobi ke argent aza na éclairage aopesa biso éclairage ya nzela to mpe ya chemin alimentation ya force mpe azopesa biso oyo tobenga lokola maintenance. Zinc aopesa biso vitesse ya kotambwisa babiloko to mpe bamakambo encadrement de direction encadraka eloko eke na destination nango final sans ke etengama même si ekutani na vitesse ya mopepe to mpe ekutani na force ya mopepe ye azobatela yango kaka na encadrement de direction. Kombo oyo tobengi bale azali na puissance ya renversement ya bamakambo kokanga mbula mpe kolekisa mbula na nzela ya mwana nsuka tokoyekola pouvoir nini oyo mwana nsuka aza nango parce que na bokoko na biso mwana nsuka azalaki mpe kokanga mbula na nzela ya kombo to na babilembo ndenge na ndenge oyo bakoko batikela ye biso ezalaki bapouvoir moko ya naturel sana tangisa makila ya mutu soki naza na manifestation nakobela nzambe mbula nalekisi yango ekebeta place mosusu nga anatikali kimia nasali musala oyo nga naza nango posa ça veut dire nzambe aordonaki biso na nyonso mpe apesaki biso baaccès ya mobimba ya mokili mobimba oyo ye apesaki biso na maboko toza bagérant toyeba sikoyo kobatela mibeko oyo apesela biso mokili mpona totambola na esengo ya mokili kasi soki tobebisi mibeko mikakatano ebanda kolanda biso butu mpe moi. Toza na zeke zeke azali stabilité des rêves azopesa biso harmonie ya mode coupure des liens maléfiques donc zeke ezali mpe oyo tobenga lokwa stabilité ya barêve oyo nalotaka bandoto nakoka kokanga yango te bakoko bande koutilize zeke ezokanga ezopermettre mutu oyo akoka kosaisir barêve na ye te asimba barêve na ye à part zeke beleme eza ebele bakoko bande koutilize makasi ya solo tobengi feuille de laurier bakotia yango na se ya mutu ya coussin na ye oyo azolalela soki asimba barêve te soki alali abanda kosaisir barêve na ye donc babiloko eza ebele oyo ezosenga toyekola mpo toyeba sikoyo ke bapesaki yo kongo siko biloko nango soki yo ozoyeba yango te kasi bapinde bando oyaka kokosaka yo bazwaka yango bakenda kobongisa bamboka na bango yo sikoyo ozokende sikoyo kosala na basociété ya transformation ya bomengono oyo bango bazokoyiba na lokoso nzoka soki yo moko oza na définition biloko na yo nde moto kosala sikoyo basociété bausine eyo okomi sikoyo kotransforme meme baproduit naturel mpona otekiselaka bango wana sikoyo yo kozala patron du monde tala mayele oyo nzakomba apesi biso mpona un monde nouveau tobengi kongo ya sika. Toza na libanga ya jaspe libanga ya jaspe azali na pouvoir amelaka banégativité nyonso azali na puissance ya purification. Tozali na deux sortes ya jaspe donc jaspe oyo mpe libanga ya ngomba ya mangengenge eza na kati ya bamai nyonso presque ya Congo aza na puissance absorbaka banégativité nyonso bapuissance maléfique nyonso ye akangaka yango parce que aza mpe na puissance aimante azali mpe na puissance ya purification. Tozali na oyo tobenga lokwa deux sortes ya jaspe
Jasper Kimberly quand diamant eza lokola Jasper moko elata ba ngeli ya or ya bangeli Jasper mususu azali simple mais nyonso wana eza toujours na barole eza na magnétisation aimantée ya kokanga ba force maléfique nyonso ya balolenge nyonso. Pierre noire oyo tobengi libanga eindo tobengi yango bodisa aza na pouvoir ya durée du parcours, endurance vitale, puissance ya invisibilité. Bakoko na biso basalelaka yango pona protection des familles, koboya bamakama na kati ya mabota, bakopesa mutu na mutu libanga na ye. Donc bakoko bande kozwa bamabanga oyo ya mwindu oyo tobengi bodisa pona protection de la famille. Oyo tozo déplacer na mwana na ngai ya voyage akei musika tokutana à la longue bakopesa ye libanga wana. Oyo basoda bazokeba bitumba bakopesa bango libanga wana so bakei place bakokoma ezokoabsorbe baforce ya baexplosif ata oyo babwaka ebombe moye eboma bango eza te. Donc bango bakolibunga naturellement na nguya ya libanga wana ndenge badone oyo nzambe atiaki na kati ya libanga wana, ou bien batie yango na mai elali 3 jours après bakosokola bato nyonso oyo baokende makambo ya bitumba ou bien baokende etinda moko songolo. Toza na boule cristal tobengi yango bakara apesaka biso indication azoko couvrir azali détecteur naturel, apaisement du vent. Dans un pouvoir ya ko apaiser mupepe, azali détecteur naturel, azali o tozo benga logo indication apesa biso indication. Place mo bakunda ke logo biso zala kite to kesiko à la recherche logo mo boye eza place mo boye ya ko indiquer biso ti place ya eloko wana ebombami aza couverti par rapport à quoi tina banganga bazana ngo ba osela yango bato ba kisi bato ba mysticologie bazana yango okende epanganga okeluka nani azoboma bato na famille no bien nani azobwakela bino maladi alinganga soka zana yango ako couvrir pe mutu o azosala bino ba filme wana to pe mutu azana ngo mutu azosala ba filme wana so pa azana ngo ekobomba yebe ebimisi mutu mususu. Donc ya couvraka na puissance naturelle na ye yango tolobi ke boule cristal tobenge bakara azali kopesa biso indication. Ouverture aza détecteur naturel, apaisement du vent apesaka oyo tobenga lokwa mupepe. Cuivre azali conducteur naturel, aza circuit invisibilité, aza stabilité ya bâtiment du cœur, azali force d'absorption des énergies négatives. Nyonso azali force articulaire azo travailler pona kolongola biso mingai oyo elengisaka biso to epesaka bato ba chimie na nzoto. Yesu ko libende oyo tobengi cuivre aza na capacité ya ko dégager ba mingai wana nde tobengi epe force articulaire. Donc cuivre aza conducteur parce que cuivre wana nde basali ba fil conducteur nyonso basali ba transfo. So ya zate appareil moko ekoloba te. Donc eza nguya oyo nzambe atiaki na kati na ye po eserve nga na yo na posa ya bomoto par rapport ya transformation biloko na nzambe. Foto za ba appareil foto do nzambe apesa ye accès ya makambo tu mais mutu mwini na koti na bulu yeke abungisi bomoto na ye ya koyekola biloko na nzambe po ye moko azala maître de la nature akomoza nde baninga ba kotangisa ye yango buzoba na ye ezokonyokola ye à tout moment. Alipona pasi esila esenge tolongwa na buzoba tozonga na bomoto ya solo oyo kolakisa biso sikoyo tina etinda na nzambe kati na biso bato mpe kati na mokili. Donc cuivre azali fil conducteur, azali circuit invisibilité, azali stabilité ya bâtiment du cœur, azali force d'absorption des énergies négatives nyonso. Donc amela ba énergie négative nyonso tout ba maléfique nyonso tout. Azali contre ba dégâts, azali force articulaire parce que azo travailler ba articulation na biso. Aza contre aza remède lisusu parce que aza contre otozobenga lo rhumatisme. Kekele azali discipline pona bato misala mabe. Tokosala na yango misala ebele, ba panier ya kobombela mbisi, ba kiti, mbetu, berceau bébé,
ba fil forte ya kotongela bandako. Ça veut dire na mokili kekele zalaka pa na biso mais so totali lelo ba kiti ya kekele zo régner partout. Biso mo ba africain toza na usine ya kekele te. Ba gouvernement ba yebi na mo misala o ba sengeli ba sala test ko ba paya ba zo exploiter kekele ba ko sela biso siko ba kiti biso siko to somba siko ba kiti wana. Ezalo kwa nzete na biso ba ozwa ngo na Congo. Bazoke na ngona Belgique kuna baosa ba confort ba meublement après bazo ko tekela biso siko biso mutoza bazo ba parce que to yebi na valeur à produit te biso to wela ka valeur mbongo. OK mutu so zo wela valeur mbongo sans ko yeba valeur à produit elingo ba ke babando ko kosa yo 1000 fois parce que ko yeba valeur à produit nde ko yeba siko mbongo boni oyo ko tarifer batuana ba yo luka produit na mettons yo yebi valeur à produit te. Yo zelaka où est la valeur en bon ça veut dire ba ko ça yo bon ce temps bon keni ba transformer on ba sali pièce mon boy to le mo ba yeba tekelo sous fois 5 fois 6 et on bo mo na mboka na biso ya Afrique ezo bongate malgré ba konti baza na espoir ya ba maele o ba on ba zo cancela ke ba ko bongisa mboka zo ko bonga ya mboka to lobi ke mboka eza na minyololo ya bazabolo o to benga ba dongola meso esengeli to kata minyololo anyo supo na to tika la libre to travailler siko na tous les peuples du monde par rapport ya bolingo o le ba maike bolingo nzambe pona tous les peuples du monde. Donc kekele pa ba ko na biso bando chango discipline on na ndako moko boye ba tia on na porte ndako bato misala mabe ezola ka bango déjà attention. Donc moi apusa un peu mais atazo banga yango. Mais lelo osikoyo to bungisi valera kekele bako basele ko ba panier ya kobomba bambisa okauka ba panier ya kobomba bangando bakaima bangando bache ya bomo ime bache na kati ya panier auswa mutu te ti ba o déplacer de mbanda kato de mboka songolo ti na Kinshasa kekele ezalai kobomba babiloko ebele. Donc to kosa na ngope babiloko ebele ba panier ko cha bambuma. Donc, et ça n'a misale belé photo et ba nature na nature misani auto senge tout ça non. Pembe ya ba mapasa. Ezali na pouvoir azam miroir. Pe ezali ko alimenter ba mapasa. Et pe sa bango stabilité de pouvoir. Et fongola bango vision. Capture ya bandoto. Donc pembe mapasa pe aza élément moko o azo ko alimenter ba na mapasa. Et senge ba mapasa nyon so bazongela sikoyo. Kinkulu na bango bisika nyonso bakozala ifo bazala na pembe wana ya mapasa pona ebendela bango makamu na musika pe epesaka bango vision ya kodetecte makamu ndenge na ndenge oizoleka na molili to pe na balolenge ebele. Toza na termitière tolobi ezali ndaku o ndonge ya vivwaka tolobaki ndonge asalaka ndaku na ye ya termitière wana likolo ya troposphère tolobaki eza couche épaisseur mabele oyo ezo ko couvrir esika ba minéraux evandaka nde ndonga zo tonga ndaku wana ya termitière siko termitière wana eza argile eza na puissance aimantée ya kokanga biyema to pe magie ezali argile oyo emelaka ba énergie réservée de minéraux pe ezali remède ya ba malade ya milimo na mbindo. Donc bato tokutana na bango mutu akoma liboma l'esprit de mutebebisa ye mutu po to traiter so to zui termitière oyo azana pouvoir wana ya ko chasser esprit ya mabe oyo ezo ko lata nzoto mutu po mutu akena kovanda na ba poubelle dans bato nyonso ya maboma to vandisa makambo to zana besoin ko lokota bato to ya maboma ko sala bango ba place d'encadrement pour na ko banda ko traiter ka bango parce que to zana plusieurs remèdes to lobaye déjà que ba pesi biso 19 millions de plantes pe babiloko ndenge na ndenge traditionnel ya ko sala ba analyse to pe ya ko traiter mobimba ya bomoto pe ya auto zo benga lokwa bomo ina biso mobimba. Rafia ezali force d'assise azali ko perturber to pe ko sala perturbation des esprits diaboliques empêchement ya ba pénétration ya ba lien mystique contre ba maladie ya kobwakela. Non, Rafia pe eza pe na pouvoir na yango de nature na nature azana pouvoir na ye. Tozana libanga ya mangengenge babengi yango grosse pierre hypothétique. Ezali magnétique d'orientation. Ezali libanga o eutaki na kati na sanza na premier siècle, première année ya ebandeli ya mokili pe kitaki likolo ya ngomba ya mangengenge.
avion moko telekaka likolo na ye pe kuna nde tokosala ba antenne arc-en-ciel ya kokata coupure cellulaire indication ya ligne littorale. Donc indication ligne littorale na Congo evandi nde likolo ya ngomba ya mangenge wana a partir ya libanga wana oyo tozoloba babengi grosse pierre hypothétique ezali libanga oyo eutaki likolo na sanza ekitaki na ngomba ya mangenge na premier siècle première année etelema lokola antenne et ba misala ebele. Donc avion moko te ekoki koleka likolo ya libanga wana tokota na badetail toyembaka 8 chansons par rapport ya chiffre 8 chiffre des esprits, des chansons à louange, des chansons à glorification, des chansons à purification, des chansons à invocation. Des chansons de glorification pour la détermination de la fête. Donc, tu as 8 chansons, tu as déjà 4 chansons, tu as 4 chansons. L'osambo d'invocation des esprits planétaires égale l'osambo, il y a l'esprit de la justice bantou pour l'absorption des puissances divines. Il y a un autre salaire lelo, donc il y a un autre salaire lelo, l'osambo, il y a invocation des esprits planétaires donc eza lokola losambo tosalaka ya le 4 janvier ezali mokolo ya détermination de notre vie bantu ezali mokolo ya liberté de l'esprit pe ya bomoto na biso mobimba ezali mokolo ya justice ezali mokolo ya bakoko nyonso ya petwa ezali mokolo ya garantie de notre vie ezali mokolo ya garantie de notre vie ezali mokolo ya récupération du credo bantu ezali mokolo ya retour du parcours bantu détourné activation ya croyance donc lelo eza mokolo ya activation ya croyance totika tembe parce que ya biso ezomonana mais tolingi kondima te yango bomoto na biso ezotelengana ntango nyonso tobike bakoko ya mikuse milimo ya justice babimaka le 4 janvier 1959 babenganaki gouvernement colonial bamindele bazalaki na minduki na maboko mais bakimaki badepozaki makambo nyonso yende ezongaki na maboko ya bato mwindu bapapa Kasavubu na Lumumba na Mobutu wana nyonso ti makambo oyo yango lelo siko ezokontinue seke bakoko wana base manifestaki le 4 janvier 1959 bayaki kobotola sikoyo kibokonzi na biso oyo bamindele babotolaka depuis royaume Congo depuis Égypte mpona kozongisela biso sikoyo tobandela parcours tobandi siko premier parcours 1960 Kasavubu na papa Lumumba ti yango lelo siko tozali na 5e étape 6e étape pe koya dans étape na étape osala musala na yango mpona kobonga ya Congo makambo nde kochange na kati po to se retrouver siko na réussite wana oyo bakoko balobaki mais bango déjà batrasaki chemin parce que ba manifestation nyonso basalaki ndenge babandaki koya kobikisa biso ezalaki déjà bazotika bilembo oyo kosala siko continuité po tokangola malibela par rapport ya bagénération oyo ekoya nsima peut-être bato mosusu balobaki bakoko yango banda baya tonyokwama kaka mais bango bayaki déjà kofongola siko bizibeli oyo ekopesa biso difficulté mpe kotia biso na branchement mpona tokota sikoyo na rythme ya kolandela makambo na biso mpo tokutanaka sikoyo na bareveni na yango etando tokutana na bareveni na yango baexercice nyonso tosala nde ekozongisa biso sikoyo na mobimba ya bacontact ya makambo nyonso oyo toperdaka donc tobungisaka yango ayendaki bokonzi na biso depuis le 3/5/1491 et l'arrivée ya bapremier missionnaire catholique oyo bayaki kodevie biso na Nzakomba baye olakisa biso balosambo ya bamaria losako
Zokande mutu nyonso akosambela Marie losako alakelami mabe parce que ozosambela mutu oyebi te. Marie ya mutu bomona te. Balakisa bino ya film alikota bino na ba conscience na bino bobungi ba koko na bino lebo kumisaki pavita mutu anyoko amaki pe batumbaki moto pona yo na ngai tobikisa matozala bato ya lelo et tolina reconnaissance wana te ale obligation moko divine ezozela biso pona tokutana na bolamu ya bomoto na biso totombeli na bakoko banso ya mokili mobimba teke elamu na kombo ya nzakomba elongo na milimo nyonso ya petwa ya ngwende kibokonja bakoko na biso milimo ya justice oyo eyaki ko kata singa minyololo ko evandelaki biso 513 ans de 1500 jusqu'à 59 bakoko bamonaki pinzoli na biso ezotanga sans limite nde bayaki babenganaki babelge pe babenganaki bamindele balakisaki bango ke biso tozali likolo na nyonso donc tobengi bango basoldat de la paix tobengi bango bampadi to pe bafumustek baza basoldat ya nzakomba mvuluzi kimbangu nde mutatindelaki biso bango pona kolakisa mundele polele ete ata bino bodondwi na baarmée na bino mais tozali na véritable armée suprême. Siko armée wana yango wana bamindele bazwa siko masolo wana bakenda komela bino na Bible ego armée céleste. Bon banda babete bino masolo ya armée céleste na tomona armée céleste na bango te o Bible lobelaka mais ya biso bakitaki bomonaki bango balataki teni ya nzakomba et na kati ya teni ya nzakomba na bien otozobenga lokola bikoti na bango bien ba ceinture na bango balataki teni ya tache lelo États-Unis azodondwa na cachet wana par rapport ya Pentagone yango siko toye tolobi ke te mutu na mutu fasi pe na cachet na ye loko bobumbaki vérité mutu mwindu akodécouvrir vérité na ye pe akosalela yango lolendo ya mvuluzi oyo balobaki ke na lolendo nde mvuluzi kimbangu akozonga mvuluzi wa mbokele yoyo mvuluzi wa mbokele yoyo wasala kisalu ya kimbwa mvuluzi yoyo mvuluzi wa mbokele kimbangu wa mbokele yoyo wasala kisalu ya kimbwa mvuluzi yoyo mvuluzi wa mbokele mvuluzi wa mbokele yoyo wasala kisalu ya kimbwa mvuluzi yoyo mvuluzi wa mbokele kimbangu wa mbokele yoyo wasala kisalu ya kimbwa mvuluzi yoyo kimbangu wa mbokele kilumbu kwiza mpe vakongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sokola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio
kilumbu kimosiki beni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambize imo bakaka babanzilanga mvulu zikimbanguka kwiza kaka kwiza sambuno fulusu solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu akonga mungali akongo nzambi pungutulendo ya mbanza velela tobeleliyo na kombo ya milimo nyonso ya petwa oyo bazingi ngwende ya kibokonzi na nzakomba bayingela na kati na biso na mupepe ya peve ya Kongo pe na bomoto pona kolongola biso kati na minyololo ya boumbu oyo umeli tango molai bokomaki milimo pona kobikisa biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso butu pe moi bakoko bwa biso bampadi tobeleli bino na kombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu bolakisa bokasi na bino na eleko na biso bilenge ya nkoto mibale ndenge bozongiselaki biso lokumu ya manso oyo tobungisaki kimpwanza pe bonsomi na eleko ya baboti na biso uta sanza ya yambo na mokolo ya minei kasi bango basimbaki yango malamu te pamba te pasi ya boumbu elutaki mbeka elembo na bino emonanaki na kati na biso pona kozongisela biso mobimba ya elikya na biso tobungisaki tomoni ya solo ete bozali milimo na nguya pona kobikisaka biso tango nyonso pe topesi bino banso matondo mingi elongo na nzakomba esika bino bozali ezali bisika biso tozali komilengela pona kokoma na ntina ete tolia lipati ya suka elongo na bino bakoko bwa biso ya yambo bobakisela biso bokasi ya kolongola mokili mobimba kati na bwale pe kotelengana yambo biso toyingela omboka na bino pona kotikela bayeba koya nsima na biso batambola na sembo nyonso pona lobiko pona lobikuna bango pe bakoma milimo ya petwa bolobaki yango pwelele ete koya na bino na kati na mokili ezali pona kozongisa bosembo na nzakomba na kati na biso etikala libela na libela ndenge nzakomba alingelaki ezala tobeleli bino bozinga etando ya bamabele ya bayindo nyonso pona kobebisa makanisi nyonso ya mabe ya bazabolo pona kozongisela biso mobimba ya lolenge na biso pona tokokisa mokano ya nzakomba na kati na mokili mobimba imemia na bino elakisamaki na mpwasa pona kozongisela biso ngwende ya kibokonzi na biso oyo tobungisaki utamba nzakongo bomimonisa na kati na biso pona kobebisa bibundeli nyonso ya bazabolo nyonso oyo ezangisaka biso maloba ya koloba liboso ya bomengo na biso kasi uta boyei na bino na kati ya mokili na mbala mibale bofongoli biso misu pona kolata bokasi ya kobatela bomengo na biso bokasi na bino elamusaki makanisi na biso pona tozala batu lokola batu nyonso pona kokengela malamu kozala na biso na kati ya mokili lokumu na bino etambola na biso elongo na nguya nzakomba solo pona tokoba yenda ya misala oyo botikelaki biso pona tobongisa bomoto
oyo tozali lelo pe kolengela boye bolamu ya bakita na biso esengo na bino bakoko bwa biso ezalaki biso tosepela na bolamu nyonso botikelaki biso pona tocha bosembo na Nzambe likolo na mesa ya etando ya mabele nyonso pona ebotela biso bisengo ya kolengela bomoi ya bileko ebele makoki nyonso ya boyebi botikelaki biso ezalaki pona kotombola lokumu nyonso botikelaki biso bolobaki yango pelele ete bokozala na biso elongo kino suka te pona bokokisela biso posa ya mitema na biso na ntina ete biso tokokisa posa ya mitema na bino mvuluzi kimbangu tobeleli yo na nguya na nzakomba na biyano ya msala nyonso osalaki pona kobikisa biso kati na pasi pona kopesa biso lobiko ya solo pamba te boloko na boloko otambolaki ezalaki na biyano na yango tina yango toche kombo na liboso elongo na bakoko nyonso ya yambo etikala se bongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu bongola meso mwene pona mokili mobimba kembo 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 Nzambe mpungu kembo si wasolwa kembo 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 maweja kembo si wasolwa Zaya yoso kembe la babo bakwikila Nzambe mpungu tulendo Kongo kembo 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 ole nkumu kembo si wasolwa kembo 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 Nzambe mpungu kembo si wasolwa Zaya yoso kembe la babo bakwikila Nzambe mpungu tulendo Kongo kembo 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 lenkumu kembo si wasolwa totondo pona nzakumba totondo pona milimu ya bakoko na biso ya petwa ya mukano oyo babundelaka biso butu pe moi totondo pona likunzi ya elonga mvuluzi kimbangu likunzi ya lobiko walongaki baboloko pe alongaki mikakatano ya lolenge nyonso totondo pona bamama nyonso oyo babundelaki biso pe bamikabaki mbeka pona kobatela likabo oyo Nzambe mpungutulendo ya manza velela apesaki bango pona lobiko na nga na yo bato ya lelo liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu totombeli nteke elamu na mokili mobimba pe na bakoko nyonso ya mokili momba bolei bolamu botondi nesengo donc tolobeli ake fete na biso esala 4 jours par rapport ya principe na caractère ya 4 éléments planétaires mais toyembaka 8 chansons et na feti oyo ya milimo ya justice biso tosala ba activation ya ba étain argent or zinc pe ba matière ndenge na ndenge activation cuivre tofongola yango na 4e mois le 15 avril donc repas tolobeli makambo ya repas kuna tolobeli mwa biloko ebele pona kokolisa toujours boyebi ya bomoto na biso parce que soki tozowelela Congo il faut toluka na toyeba nanu bacontenu nini oyo eza na kati ya Congo biso tobanda kodiskitele toyebanda kodefendre soki biso toyebi Congo contenu ya Congo te elingi olobake tokotelengana donc yango tolobi yake Nzambe bakoko alingaki biso uta kala yango apesaki biso ekolo Congo vérité na ezo ya malembe mpona tosala kintwadi wana balobaki baeglize nyonso ekokufa
parce que le roi biso bilenge siko to simbi makambo oyo elingo bage elo moko yozonga eso simero zalate mais nyonso ekokende sikoyo en avant. Donc le quoi topesi ya bango mukongo uta kala moi lelo bayeka na biso bapesi biso bososoli ya kino sukate batomboli boyebi ya bomoto bwa biso pe balati biso nzoto pona ko guider biso siko nini to sala lelo na lobi elingo ko bage cahier de charge ils ont un programme déterminé à tout moment. Il y a mikolo na mikolo jour et nuit. Donc au coup à mokolo il y a mercredi même quoi les autres zonga ika pona ko sepela 72e édition. Ko laksa polele te mutu na mutu a sepela tope adondwa na oya efet. To longwa na système ya ko defa ba feta baninga parce que ezoko kitisa ba bokasi ya énergie ya bo moto na biso pe ya bo moyi na biso. Na principe nzambe na kata mokili achaka mutu na mutu fa sepela na oya ye. So oya biso trace na ngo ekufa parce que batu baiki envahir biso. Mais le quoi to soso ko ke envahissement wana ezali na makambo nyonso ya mokili. Na ba langue ba envahir biso to linga isumi na kona biso te to koma olula ka wa bango parce que ba betela biso déjà fimbu. Après ba ondi autant sa biso ba système colonial on les changer toujours kaka ba niveau. Parce que to yeko kata yango yenda. Pour changer siko ba mode de vie. Tout ça siko ba école na ba langue na biso. Totanga alphabet congolais, alphabet africain, 23 lettres parce que minoko na biso ba tout monde le ba 23 notes, le ba 26 notes était. Toyeko la sanza selon astronomie na biso. Toyeko la moi, toyeko la mai. Toyeko la banzete, toyeko la mabanga, toyeko la biloko ndenge na ndenge onzambe pungutulendo manza vele la pesa kibiso. So toyeko le biloko wana sûr et certain to za na facilité à transformer en parce que toujours parce que contenu eloko na eloko. Toujours parce que eloko esala ka boy, misala ngo esala ka boy. Donc so yo lingo sala pièce to lingo sala eloko mo songolo, il faut zana na définition ya matière wana oyo ko exploiter énergie na. So congolais africain azani na définition ya ba contenir ba matière te ba nature te onza ma pesa ke po ye esprit na ye koma déjà ekenda Jérusalem ekenda Bethléem akoma déjà mon Christ a changé identité spirituellement. Donc ba africain nyo surtout ba congolais to ba comme ba chrétien to ba musulman ba changer ba identité spirituellement. Bango wana mukolo mote ba kozana bolingo obongsa Congo parce que makanisi na bango zaka ke après ko vivre na se faut ba kende paradis. Mais place bino mo bozo mona ke bozo kende bozo komate. Bozo kende bozo komate bozo tia biso ka batapage so to tuni bino ote batuna kate makamwanza me bachaka tembe tete bon lokwa bachaka tembe te bokosa batuke makamwanza meso bachango tembe to kobela maboma biso skoto ye photo discuter na bino parce que nzambe pe atindi biso nzambe ya ba congolais nzambe za moko lokwa boba Dieu de Moïse bobosa na kake nzambe pe akimbango azali. Lelo siko bozoli na biso nyonso tokota na Dieu de Moïse là nous sommes perdus. Comment bino na mikana na bino to na masona no bozolo bela Dieu d'Israël et vous ne voulez pas qu'on parle de Dieu du Congo. Asko biso peto ena nzamba Congo comme ne nzambe mpongo comme ne Elohim te comme ne Jéhovah te comme ne El Shaddai te mboke zonyo parce que pour changer principe na caractère ya nzambe wakabela biso ekolo Congo topé etando ya bayindo nyonso. Après to bikisa mboka. Tout ça va principe n'est en place parce que surtout sali en côté ça va nous surcharger et la route sera bloquée pour nous. Mais le pas voulu ce qui manque à déjà que génération onde ya kokata yenda ya boumbo e umeli mbeka. Boumbo e umeli tango molai tokotato la kombo na eli kolona nyonso pamba te ya zalaki mvuluzi pe atinda mai pona ngana yo kasi kwa tozanga ikoyeba ezaki foti na biso te ezaki foti ya baboti na biso e baboti bakotombola biso bae oto yeko bimisa lokumu ya kombo mvuluzi eyebana pona sko mokili longwa na tembe ya démagogie oyo e bouleversa revenu ya bolamu ya mobimba ya bomoto na biso. Donc nteke elamu mkola lelo biso betaka losambo ya ko invoquer milimo ya justice ya bakoko na biso
un bon jour tant de répartir l'administration spirituelle de l'homme noir to bandokoye parce que to bige l'espoir mon pépé bazali l'espoir moto bazali l'espoir mai bazali l'esprit ya mabele bazali ce qu'on a kata ba esprit wana nyonso tout bazali na otobenga ba département nyonso donc ba département ya otobenga ya justice bazali ba département ya protection d'environnement bazali ba département ils a ebelé na kati ya esprit donc ils a esprit mususu o evandaka na sanza elandelaka makambo ya fécondation donc makambo mususu yango ekotaka te yango ezaka basé na fécondation makambo tu ya sanza esprit eza na bétoile eza pe na misala yango ezosaba esprit eza na moi ezokoalimentaka nga na yo cerveau ezoko chargé colonne vertébrale mbali nyonso tout ezoko bomba biso ba énergie auto bengi le quoi 50x topé 55 oyo et la musaka biso na tongo soki beti biso na sama kolo alimentation ekoti to lamuki to débiter journée dans photo ye ko la mokili malamu to longwana makanso lola ezate asiko to biga mutu mwindo azongela ba programme na ye abandi ko classer yango po to préparer ce qu'on est to kotang sabana bisonde to sa ba école pour na sa ba école ko tang sabatu faut za na ba programme déterminé ya matière obino bwando ko lak sabatu bokolo bakate ko sa ba école mais boza na planning te boza na programme te boza na plan de cours te mais biso ce ko to za ni batinda mi on voulu za tindi apesi biso plan de cours o to ina ngo ke soki bondimeli biso école Congo ebiki pe to bandisi ko sepela na bomengo on nzamba pesa ki biso parce que bomengo wana eza envahi na badongo la meso ba vandela na ba konzi na biso ya politique donc to landa kaka ba discours politique te parce que ba konzi tout Afrique ba yaka ba pesa biso ka ba discours mais réalisation de ce que comme la ba mindondo yango biso lobi ke to ko souhaiter mutu nyonso tout azala malamu mpona asepela na bolamu ya Congo ya sika parce que Congo wana basalaki yango mpona ngana oto bénéficiaka revenu il y a tous les bien-être sauf qui to kengeli yango malamu mais jusqu'à présent na to tche ba loi okengela Congo te donc Congo ezotambwa na bulu eke na sens que ba loi nyonso ezo contrôler Congo et aux États-Unis et aux Europe asko awa siko ba bike ba koko o ba bimaka na 1959 le 4 janvier ba yaka pona ko pekisa ke tozana droit te to dépendaka pa bato wana yango indépendance ayaki le 30 juin mais indépendance ba trika ngo lisusu so bisko ke Afrique momana ezo indépendance te tozoke siko na kimpwanza ya solo tant makanisi na biso siko ekobima na babuzo ba o to comprendre ke ba koko déjà ba brisaki ba chemin wana nyonso ya démagogie mais batu ya démagogie ba tiaki biso toujours ki di ba zongi biso susima siko ba mpe batala biso mkoka bongo na biso ko fungwama to déclencher to pe to telemeli masonjo nyonso misala ba nyonso ekufi yango moni tozo kende ba mo ba proclamer ki fin du monde même sobité fin du monde rozate parce que après biso ba na biso après ba na biso donc mokili ko kufa ka tenza ba otelo bo mokili te onzamba bo mai mokili na tangu ya lot ba komisi mwasi ya lot libanga mungwa to kokende ko luka libanga mungwa na comme ça to goûter ngo so beneza mungwa solo beto lambele yango donc eza masolo lokuta nzambe akokomisa mutu libanga mungwa te moi ezali ba punition ya banganga okena simba kisi panganga obebisi bikila ba biso ko kotala sima to tali sima bobu obongwani okomelo ko mo quelconque nzamba ko komisa jamais mutu abongola mutu akomisa libanga te asalaka yo mutu macheko asaleli yo eza ndenge mote na macheko asaleli libanga ça veut dire mukolo mota ko komisa yo mutu libanga alba ko selinzambe makambo ali makambo na tu ekoti batu na mutu o tenzamba komisala mwasa loti libanga dans quel pays poto tu na ba africain nyonso bazana mikili Europe toyeba mboka loti ezalaki na quel pays en France to tinda ba africain bazana en France baluka ya biso libanga loti wana poto la chamino ke za mensonge to lambela ngona to ta soki za mungu apenda ya solo donc momona ke ezali démagogie masolo nyonso abetaki ezalaki pona ko bouleverser son mémoire mais le quoi ce qu'on voulu ce qui m'envoyé alobi bi ekota na misu na binote nguya mbindo pe ekota na misu na binote botala kande moi pona misu na bino et absorber ba énergie soleil o e ba do ko empêcher ba pénétration mystique pe e ba do pesa bino vision ya ko kundola ba mabomba mia makambo belé o ezo ko leka na circuit ya invisibilité oboyi ba koko fimbo ya kekele oswani na Congo nzala na libu munteke ela mu
na bakoko nyonso ya mokili mobimba bolei bolamu botondi na esengo liloba nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba mpona mokili mobimba. Tokutani mokolo ya misatu oyo tobengi mercredi mpona topesa programme ya sika oyo biso tokodebute na yango, pamba te kuna tokosala présentation ya administration générale pe ya administration etando, tokosala ba nomination ya quelques membres oyo tozobakisa na kati ya administration mpona todebute programme déterminé il y a 2021 pe kuna tosalaki déjà bakaye à chaque attribution comment responsabilité to pe responsable ya kotambwisa ba responsabilité na ye et makambo tu wana ezali coordonné na administration générale. Voilà tozobongisa malembe olenga liloba nzambe esengeli tambola na discipline ya solo pona mutu na mutu amiyeba tashi na ye pe ayeba mibeko kani oyo tosengeli tozala nango na kati ya likambo oyo pona totambola na bakoko pe Nzakomba elongo, pamba te bakoko balobi tokotambola na bango elongo soki totosi mibeko oyo Nzakomba apesaki bango. Nzakomba lobi tokotambola na ye pe elongo soki totamboli na bosembo ya liloba ya nguya oyo apesaki na bakoko na biso. Etikala se bongo butu malamu pokwa malamu na kombo ya Nzakomba oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzana libumu.